Chérie Oh TV. Émission culturelle, culture générale. Gag, Amama, musique. Chérie OTV, live show. Émission politique. Abonnez-vous massivement. Chérie OTV, chaîne des références. Bonjour la famille, bonsoir, ça dépend, il y a R Oyo, abonné fidèle, il y a Chérie O News Télévision, Rosoli Bako Rolanda, baleine de la presse, comme d'habitude, des Momessana Rolanda, Noko baleine de la presse. Nazarane Sengoton, on a Liboso Nabino, Nga Molobel Nabino, Nga analyste Nabino, pour nous solo Nabino, ba maman, ba sœur, ba papa, ba to bolinga rabiso te, ba to bolinga rabiso. Pour partager lien massivement, pour la rabiso, ba like et surtout pour s'abonner à la chaîne. Pour tous avoir plus de visibilité dans chaque vidéo autoco tsara pour na yebisa rabino ma immense ezali koleka na nzela ya réseaux sociaux. Actualité da obligé biso to lobela kaka makambu ya Olga Kabelo par rapport ya sortie médiatique na o auti ko sala kala mingi ta na nzela ya page na ye o ya bombani azo filmer kaka makolo liputa na ye o palaxi biso document ya la police o ba komi na néerlandais. Mais nous avons besoin de pour tout ça, la traduction, tout ça, on a na page, na ba communauté, bon na marambo mbila alobeli. Na kopesa mbote na bayanga o bataranga awa na Chérie O News Télévision, na pesa mbote na maman Mireille depuis Australie, héros déjà balaline de nazo sala vidéo nanga oyo, na pesa mbote na sœur nanga mi ya mukaji, na pesa mbote na mère nanga luzolo destino nia ou mère nanga na pesa mbote ma sœur bela kotozo tala baleine de la presse ata na fenêtre to chanza kombo mbote na yo international love ata okoma na yo kokoma bikoma koma na pensera toujours na yo pe na pesa mbote chinois non chinois bandeko tout botala ba analyse na biso ba mbote na bino be certes na bino koto bozotala ngai na yo kolobela nini na yo kolobela dépression onde kona biso Olga Kabelo aza kosala omoni entre Karine na Olga Kabelo muto alakisi biso aza na dépression aza dépression c'est Olga Kabelo omoni marambo ya kofunda bayaka koplibia ngo na réseaux sociaux te autant mbila pesaka document alobaka teke bokende koplibia ngo na réseaux sociaux mbila azosala enquête na ye selon Olga Kabelo Karine aza mwana moke azarani mwana moke ye Olga Kabelo a dévoilé biso ba secret musa robota pe Karine bolandaka ba dire na ye mais oye koloba Karashika gagné ngai pourquoi Karashika Olga Kabelo zana ba mbebe belé o soki pena mbila lobi pena la dossier la bino très bien au lieu Karine akota boloko wallahi bilahi soki Karine ana ba avocat bien pour nabi ke bosamba na bino te nabi ke makamone ko aboutir na on eloko te nabi ke bosamba te ko aboutir na on eloko te o sali no pe loko te il fallait pas que to kende na mbila. Combien de personnes au bafundi bata YouTube na bambila artiste musicien basi bafingami bana bafingami artiste comédien bafingami basi bafinga bana bafingami oya bino ko bozo lobana pe en plus Olga Kabelo kobo sana te que Karine ayi ko défendre biso po yo finga gi biso ba homme insensé yo zo lela pona mobali na soki yo yebaki ke biso pe toza bana mibali oninga ko benga biso jamais ba homme insensé. Au respecter mobali na yo, ogeli mobali no pute mapashi, mogeli biso pe mibali ya batu mite mapashi te. Wana esprit nini. Ya wana moni lobby na megaki ko rectifier mo eloko moko boye epa ya bandeko na ngai ya Congo RDC par rapport ya bazombo na ba congolais, toza famille, muzombo moko ko finisa bazombo nyonso te. Olga Kabelo na monaka langage na yo. Eza pena trop congolais te. Langage nous a trop côté à bafala muito bridado. Si autant au côté na communauté la biso faut quand même reconnaissante na bateau yo balingisa na communauté na biso. A commencer et pas bateau banda publicité na bango. A commencer aussi et pas ndeko na biso carré o ya propicier business na yo. Fallait être reconnaissant. Moi ne le roi na muke.
ndeko nanga Olga Kabelo yo muto bandi ko benga Karine boy yo muto bandi ko poster ba vidéo ya Karine internet existe zonga na page na zonga na page ya Karine tala yo postaka ba vidéo ya Karine tala Karine abandi ko poster ba vidéo na parce que entre yo na Karine na ba vidéo bato bazota nani nde ba ko benge boy nani nde ba ko benga ye patron ba vidéo ekata makambo nango Olga Kabelo na pêche ba conseil trop na réseaux sociaux tala tango ozo benga Karachi ko gagner no ngai na ebi ko ozo benga ngo sincérité ozo lo bango na mutema te ko gagner no nga po yo rondi matoko ya po da ofundi na la police ou soit ozo banga pression ya makambo ozo salo bat bazo salela na police ko lo ba na mama yo ya ko funda meneni yo sa sube mission ni ozo benga mutu Karachi ka définir biso no Karachi kezani Olga Kabelo faut na ba avocat makasi mais na bika boko mapela ba niveau ba avocat te po ekoleka nango boye suite pe ko sala te mutu pa ko kota boloko te pour moi, il faut comprendre pression aux autres. Il faut comprendre que le business est en faillite. Il faut pardon. Mais pardon sincérité. Pardon est la suite de Mila. Ou soit Karina Kota Bolo, ou soit Karina dédommagée. Oh, il faut dédommager Karine. Il faut la Karine. Attends, tu wapi. Bande Ronanga Karine avandi na lupangu ya tata na ye. Tata na yazalaki mutu ya mayele, azalaki général d'armée. Pourquoi ma général faut l'intellectuel? Bana no pe faut ba la intellectuel. Malgré que papa Rose a la licencié doctorat, mais bana ba ko na doctorat te licence te mais moi diplôme, moi gradué ba osala yango pe. Mais yo ko benga mutu illettré. Illettré wana ozo finisa na famille na mobimba. C'est que papa na bango ndinga za autorité na mboka na biso atangisa bana na ete yonde fala ko za la maman ya Karine pour encadrer Karine autant que son PC éducation. Olga Kabelo za na mambo belé pour koya. Moi je suis sûr za na mambo belé pour koya. Bato bazota nga babi ke za na mambo belé pour koya. Tala bato balingaka yo te mwana mwasi oyo auti kokota France kala mingi te auti na mboka ya Grèce. Yo olobi ke Karachi ko ganyenga. Opesi ekanda okati matière il fallait continuer démarrage pour pesa bango pouvoir ya koya kokotela yo. Il fallait ko pesa oya Karine oyebi pour pesa bango maloba balobela Karine pour bakotela yo. Mais pona nino bendi koni avant. Pona nino bendi koni avant. Bango bazaro zelo pelisara moto bazaro zelo na marambo ye nango lelo te. Olga Kabelo en esprit en âme. Ubimi faible na kosauti. Ulingaki kutokoma na marambo komi na ngote. Ulingaki kutokoma na niveau ya ba live moko ya tristesse boete. Live osali lelo mutu tout ayebi Olga Kabelo ndenge marambo ebandaki. Bayebi ozalaki tout fait tout flamme. Bayebi ozalaki ko péter. Bayebi ozalaki bikoma koma. Mais lo nini salo kita makasi. Tour liboso yo lobi ke dernier live na sali ya mo. Au commis lobby qui est dernière écriture na commis yango. Oye lisu na live dernière live na sali yango. Oye sou na écriture dernière écriture na sali yango. Banda ko calculer à combien de fois oye biso ba dernière live, combien de fois biso ba dernière écriture mozo bandelaka, ozo bandelaka. Dans ce cas, ngala yo comprendre que faut ba lugelo ba pisco, ba lubarana no ba stala ba mamitu. Batala so inde ko na biso za dépression. Ou soit tes maladies nini ou ils ont dérangé de renabicho à moi aussi. Pour mutu normal à changer à beauté le rôle à caméléon. Muto bozo soit nana et siko qui est Karine. Aza l'aise hein. Azo paniqué te azo boire kuna. Ils ont le roi Satan 1 Satan 2 Satan 3. Yo koza muta polémique te. Yo zanora femme d'affaires. Yo kote karanoga ba produit na yo. Et pas ba cliente au nyoso batala biso na média. Mais yo ça la rando na bato ba misana koloba na réseaux sociaux. Est-ce que vous allez molongi ata bato baye ba bundeli yo 10 000? Est-ce que vous allez molongi? Est-ce que bato bazo bundelo wana baza ba vrai na yo to bazo profiter na yo? Est-ce que rando wana o profiter nango to vous allez perdante nango? Ba biloko wana tout faut ala mutu pour raisonner. Yango no moni bato belé na business en ligne ba koyi. Y'a moni bato belé na business en ligne, toyo kaka bango lisusu te na Congo. Olga Kabelo prochainement il faut avoir des respects. Même na ba personnel na o baza tout autour na yo. Il faut avoir un secret d'état.
faut rouler la rofinga batuto la ça batuto ngande na leki batutu ngande na koka au fin Karine illettré maintenant tout à la live non même lingala o rolo balingala te même lingala o rolo balingala te bon soto ke na français oya makaso ko yiko lobe la portugais soko bota marakuna okoli kuna oye poto eloko makaso ko loba na vie za portugais à part portugais psanga langue nin o loba o rozala l'aise pour finga mutaza illettré ma sœur tozotala makambo ndenge ezoleka toza kojimele ntango na mutu na yo soki mama mbilo oke kofunda esimbi te tokosukaka lokola bato nyonso oyo bafunda bato na mbila après quelques jours bato bafundaki bayesu kodemare bato bakende na mbila ndenge yo mpo kosuka epai ya bandeko basutenaka kari na nzela bemission oyo basalaka na nzela batelefone ouvert oyo bafungolaka mpo bato baintervenir dans ce cas obela lisusu tension bien dans ce cas osala lisusu dépression bien po monaka na vie eza compliqué biso bato totekaka bino no bino bato botekaka biso biso nde toza na art de parler no bino nde boza na art de parler bino boyaka na marchandise biso bato bimisaka énergie biso bato topesaka marchandise na bino bilenge mais omona mpe tokonsomaka bamarchandise na bino te mais tosalaka lokola tozokonsome yango omoni humiliation ndeko ya mwasi ndenge asali yo otangaki autant de kabelo ya bimiso elo valise ya kabelo eza babiloko oyo efo eteya yo 1000 fois 10 000 fois elingi koloba te soki okabelaka mutu 50 € nde mutu wana azangaka 50 €. Elingi koloba te soki okabelaka mutu 100 € nde mutu wana azangaka 100 €. Po soki bobebani na ye soki okabelaki 100 €, oya koloba ngo na media ke nakabelaki ye naliesaki ye nalatisaki ye nafutelaki ye ndako. C'est pas important. Wana eza bato baza baimmatire, eza bato nde baleka na bande de l'école te, bato bana savoir vivre te. On a loba awa na Chéri O News télévision yango wana na pesi bandeko bakotala nga na États-Unis d'Amérique mbote, bato bazotala nga na Australie mbote. Merci pe pour na soutien, merci pe pour na partage. Botala la vidéo bandeli tisuka ezaka te sujet o ne bondo tala ka biso na Chéri O ezali chaîne télévisée, eza chaîne officielle te, chaîne télévisée ni olobani ekotaka biloko tout, théâtre, musique, dag, cuisine, marambu tout mateye ekotaka. Ce que bandeko bozaka ba abonné na biso 17 000 personnes siko. Merci na tokomi 17 000 abonnés na chaîne. Merci na bino bato bo s'abonner, bato bo partager na biso. Bénédicte SK, merci. Galiana d'amour, merci. Doris Mokonzi, merci. Bandeko tout bo soutenaka. Maman Jeanne Yenga, merci. Bandeko tout. Maman Emine Bomele, merci. Maman Leti Nzambe Makusa, Maman Noëlla Télévision. Bato tout bo tchaka biso poa. En tout cas, un grand merci Nabino, un grand merci Nabino pour notre soutien Nabino et puis pour notre partage Nabino dans la chaîne Nabiso Chéri O News Télévision. Analyse ezaki muke, il fallait to loba pour boyebi biso to message na biso na ba live, mais on les a empêché biso te soki lo loba te muke zali to ya loba. Bobo ça n'a raté ko s'abonner na Boaz News Télévision, mikolo to arrêter na nos émissions pour to senga rabino bo s'abonner to comme 400 personnes. Tant on a 400 personnes et puis tu lancer ba live et puis tu lancer des émissions, n'est tu banner ou préparer peut tourner des émissions, puis à la émission il y a bien éducatif comme d'habitude tout ça la émission éducative. Tout ça les lois il y a aussi justifié pour comprendre position actuelle, pour comprendre que vérité zo manami n'aura pas non depuis Maroc, tu lembaté kolobara ceux qui bosso les aéroloba. Le couteau de toi bigo bukate. Bye bye, à la prochaine. Chéri O TV, émission culturelle, culture générale, gag, amama, musique. Chéri O TV, live show, émission politique. Abonnez-vous massivement.
Chéri OTV, chaîne des références.